Bonjour, bonjour la famille. Maman Bijou na eka kosa la bino publicité à maison de passage na biso o ezalaka na matonge na Iribu A37. Auberge na biso ezawana pona ndeko oyo yozotalanga. Maman Bijou alobiso ko lingo kele na yo congé na kini. Ko hésiter te tozara na adresse kaka moko. Na matonge na Iribu A37. Benganga ozwa place na ya kolala sino okorate. Maman Bijou alobi et pas la biso tozara toujours plein. Appartement la biso bandi à partir ya $15 par jour. So ko futa na Europe ko futa na euro. So ko futa na Congo ko futa na dollar. Maman Bijou alobi o ya $15 wana so ko yeko umela. À partir de 3 mois tozara on a $10. Yaboye ezawa pika kipa ya Maman Bijou. Maman Bijou alobi merci d'avoir repé sa confiance. Vous allez toujours là pour repé sa numéro à téléphone n'engé pas ya batou. Maman Bijou alobi il n'y fait la force. Nabimi ka tika na bima. Au moins il y a maladie. Donc grippe, tout kosu hein. Et déranger na fort. Bon. Nabina bima ka pour chose hein. Na le katara mon pepe. On va d'attendre les gâteaux mon peuple. Moi Moïse. Ton citron na malili. Pota subina. Subina ngamo quoi? Pour se gamate. Nazo bela. Na bimisi juste bana. Baye magdo. Bimisi bana baye magdo. Donc voilà. Bana bana kati ya bomo na bango ya moko hein. Bazo saba pour le monde sans bango. Na obela penza. Na obela. Bakate ke Rafine afinga Denis Lesi tango azako loba na Rafine na sera matanga atangela ye mantra ya makasi ya basakata ningo so na yitalaka e video na ngana ba Rafine senga pardon kaka nenga loba ki 6 mois ekokato olia mabele allez mabele. Elle choquait les gens ngana ozana hypocrisie o lesté au moni liwa Rafine et apprendre bino. Vous êtes là, boyé, na se à projecteur na retard. Tant au moni manikia o loba na kofi, yo yé na retard, ozo loba na kofi makamu eza de bouche en bouche. Mais ngata on a loba na quadra, na o loba ne makambo ngana eto vanda to solo la ke vienanga. A oza na punition de monter. Tant on loba na solo na choisi. Choisir otala était de John Appetit nanga. Azo condamner Rafine nazo loba pe na bateau to. Nazo loba na Rafine te. Parce que c'est lui qui est parti. Respect 1000 respect naïe. J'ai beaucoup de chagrin parce que bao yoboti kali, vous ne connaissez pas les gens que vous clashez sur eux. Biso to yana se ya projecteur bana mike borpheline natongo soto tena boy parce que to yebaka komi bomba to yebaka koloba vérité to yebaka respect. Vous critiquez n'importe comment, bozolo ba n'importe comment. Sarah Tola yo sala inceste okufite yo lingi reposte mobile nanga tika la veuve yo ki olena na komo nanga na kufa yo mama nanga obiki na ko porter au plainte. Etikali manike nani? Sarah yo yebi kofi. Sarah yebi fali. Sarah yo yebi feri. Ngaye na ya projecteur wana na tongo mwana mukie. Na ya na kindumba te. Na ya papa na mso akufi muta mbongo atikeli nga mbongo, batikeli nga biloko. Nazaka na mbongo nanga. Musicien landaka mbongo. Sarah ezala mbala suka. Yo que no betika li manike yo moninga loko yo moninga na keno senga na ba bureau ya ba prêtre ndebi no keno senga kuna saka keba na yo betika li manike ba le shake boye sika na se ya muziki boye kokuta YouTube bokuta Android biso sere na biso zaka mbonda na lokole
po yeba fa belelo na suka mboka mais to apparaître to sala kombo yo sara sur YouTube to yo sara pa ba ko yeba ba no teka tombola na zola keba ezamba no suka mais to mona leli makasi o lela sa vidéo Rafine camarade ni ebi Rafine eza général biso ndi ba Rafine ba petit na biso na TV Rafine ya vanga na média mais tant succès bani na réseaux sociaux ngana yi ngana yi ba Rafine pour na Joseph Chako rendre bandi Joseph équipe nationale de Kabwani nani ba stone ba keboé ba Kardashian c'est comme ba commission ko utiliser mais il y a serre na bango comme projecteur yo zo la Rafine yo na Rafine bo solo là ya boyebi kolela bolela mapatanga ba famille na bino ya kotanga komona ngate ngakangisa mobile na nga sachet agité. Moi mon mari c'est mon mari R9 l'imbattable les mignons garçons et zalate bozwa te bana lelo tilo. Vous comprenez? Alors avec tout le respect kotanga komona ngate. Vous comprenez? Wa fi a malchance pour mobile tilo na guitare bossa na obeta. Kotanga komona ngate. Okanza ozwa visa pas faire ozwi te kolela na leli po to banu so bakam ayebi Rafine te a solo la na Rafine te ba complexer to sala ba dîner kuna na bofa awe pas Josepha Loranda kuna ye da venir faire ebo Josepha va na venir landi Josepha sala ka ba soirée na ba mwana wa mwasi wa mwindo abala oyo Malika ba fifi siwa yazala tala poste tabe oyo yozala ya boyo ma welisa mina ba pesa bino disque d'or welisa to kamwe ma weli le ketchu ayo do sona ba privé le ketchu équipe nationale privé ba soli wa Rafine solana yebi Rafine te ya Rafine déjà ça comme prêt à kobimana ya bimana ya bimia kepe de Turquie azole la Rafine lokola ye neti muta ole la Rafine bon ezaneti nga na yebi ndako na ye na kena na ndako na ye sera za jeep na ye wana ya RAV4 na yebi ye tozo kene na investe tozo lia ba frites na ba poulet yo yebi Rafine belenge ba okoba bojoba et continuer ba olembati ba koba nango ngobila kipula ba okoba la bojoba ni ngo comment ça le vertige boyo mama obaninga ba melaka ba melaka ta ba bon courage yo mela ba bon vertige comment ka olekanie yebi Rafine a posté ata mkomo na vida Rafine sa posté ata yamba moko na mona te Rafine yebi te jusqu'à la makasi pour tant que chroniqueuse peut-être on la makasi bongo et aller makasi batala ye ba Rafine OK habiter ba koli soto ya ba Josepha bazana ba tuna episa ba Josepha ba fifi siwa ba ya ba le question de ba yebi Rafine zo ça ba délire makasi ba délire ya makasi ba petit ba ça ba délire ba Karim mon compte de ba yebi Rafine ba grâce témoin ba yebi Rafine yebi Rafine Makapachi de Rafine. Tu es bien Rafine. Bon, Bibi c'est sur photo mon kangana Rafine. Voilà, va les gars. Bibi c'est sur photo. Oui, voler toujours dans le bas. Est-ce qu'on a marqué au souvenir comme on oublie que kofinga ba musicien. Kofinga ka ba musicien, kofinga ka ba maman na bana, neti Charlie Prince. Tala pena Charlie Prince daleka. Na osala live wana na ombela na kokate na kata guerre wa tala Charlie Prince le ketchu ba Karine ba finga fali ba maska mais Charlie Prince avec tout le respect Charlie Prince penda aleka a traiter fali des fois na kombo ya fali atanga fali to sala intervention Charlie Prince afunda na kena pekre mbakanga biso Juba oyo kanga biso Charlie Prince avanda na ebisa ke muta o chon espoir fallait opuso pembeni te fanja muto mama na ranki a opuso ti onyo koma noter côté na ba propos nengwana te liboso ya bana ba koli to na posa biloko wana te bo toucha ba mama bana te
bana bakoli bana biso bakoli to bokoli bana na pasi musicien kendaka voyage azongaka otika na ba otusha Charlie Prince Luke Sika na victime omoninga omoni kande baloba na longa victime mukono yoko na répétition ya victime mukolo wala ba betanga masasi boso ya répétition fali ponga kenda boloko penza o penda ba o traquer biso bakanga biso na ko release ko ba ya kokima Charlie Prince afundi biso au finga fali. La vie ne change pas les mois. Le Charlie Prince a quoi finga faire répondre à fali. Non, non, on n'a jamais. On y au souka. Na batu oyo ba mataka podium bazo simba micro ok na kati ya ndako place ba nzungu na ba sali place ba secret intérieur des alaka na cuisine interne comment finga sa maman ba. Sona zaki manikel pena ya série ya Ken pena ya Pitopal nanga na balancer ba vidéo ya Magali tabaza tuzaka na bango tuzaka ba miketi on était des enfants on était des ados Charlie là ça la bonne idée pourquoi ya madiemba ba telengani le kechu ya ba bina vie faux en la position le kechu moniteur ina na chemin de la gloire la Queen Lina mikolo nzembo zaka Queen Lina. Elle est la plus belle de toutes les femmes. On a ni. Attends, les leçons ni. Na kokende kokomisa mese mokote. Na mwana musala ya musicien. Bango baza bana misala ya ba musicien. Il y a le bac à milieu du village j'ai pas fait. Le lot a ses positions. Ah Charlie Prince ya le kutae. Kade bachanga kraka no release yo za lokuta to tala mukolo ngo ninge ekindeli Charlie même na kuta ni na concert na martyr kana sur ma podium yo pa na traquer yo na sa kunjonga na tikra ku na bia bon yeza ba début ba et puis na tala pe eloko pene boma moto tata moi ça ba petit yo finga fali biso kenda kasho zélo mona. Voilà. Il faut qu'il y ait un bongo pour la prochaine fois ça la rater. Rafi netikae, Rafi netikae. Rafi no finga kaka kabatu soki bakufeli batu pona nini. Ya mozwe la ngokisi oni laza. Entre les mains. Bino batu otikali bozwa. Oui. Njora sekanga alekisi koko. Pona kisi internet. Lekechu na lela mwana na ti ya mwana njora ti ya sala ba jasa na Paris na esengabi o moto pusa na pembeni na pusa na pembeni na liwa njora sekangai lekechu mais njora mukolo lela koko na ye na ebisaki ye tango zo tia muninga boyeba musapi ezozo siko ya Alexa ite koseka moninga te tango akufeli toza babantu toza bana Congo toza bana Congo mani kilelo bat bozo akize le prophète Denis Lessé maloba na yezaye muzo ko to ko mo pa wa sala ki boya loba ki bo ka mutunyo swana est-ce qu'ils a bango bazan simaka te na ozala hypocrite te na ozala hypocrite te aloba ki bango balpe baloba ki univers etalisi ko maloba banani za na efi c'est ça la loi. Donc, on a hypocrisie pour me profiter. Quand tu dis des choses sur quelqu'un, il faut que tu la vérité. Parce que tu as comme un apaisement à l'univers pour l'esprit. Ya. Nga mélodie aloba na nga na ozala ombre na yo. Aloba ngota vie. Nga na loba na ye. Yo za ombre na nga yo sala sexy na mboka ya kimbangu. So nga loba ilo. Univers. Non, ben oui, j'ai pesé parce que l'univers est allé au Ghana Lobaki. J'ai pesé. Moi, na lota na bandoto a traqué, mais j'ai réussi à m'en sortir parce que Mélodie Kof. Oh. Moi na trakanga tina bandoto neka loba na za ombre na yo na esenga babotanga na balabala univers ne lobela biso bakoko na nous sommes des enfants de Kimbangu nous sommes basés sur la loi de la nature bakoko na biso sala nyonso na nature
tozaka na nzambe moko toyeba nzambe 10 20 te biso ndo sala nzambe ya mpungutu lelo le créateur la nature tango sali likambo bangunza bakobelela nzambe ya mpungu le créateur ya mopepe ya mabele ya mai pe moto c'est ça soki oza na tort oya so oza na vérité omati rafine ya tant mokili na porte na fenêtre tant okomi na porte babete longo ngati bandi otala mabeti aya osali mabebele gaga leke tu mobali nanga so abeti lo lisonde na beli taka na oloba na komo préparer na bichenso na kofe foza makasi na komo préparer chérie nani na leke tu traitement ils ont réagir te na nzoto on banga leke tu après 30 minutes ça les fièvre après 30 minutes au salif, on a accusé mon tout. Et ça qui est juste un combat spirituel. Non, qu'il y a un quart de siècle. Il y a des combats. Non, qu'il y a une cinquantaine. Il y a des combats. Il faut m'occuper de temps de 0 à 50 ans. Pour continuer. On ne continue pas comme ça. Sauf comme il a de 0 à 30 ans. Pour comme on a 40 ans, ma boum est en amac. C'est ça. Pourquoi vous insultez les gens sans les connaître? Pour nani bo finga kabat boye bité bo makambo boyo qui de bouche à bouche. Été abino. Tant bo va dans la plateau. Surtout Scooby-Doo ya Saratola. Hein? Amunene, yo na taille. Bino bo kosa, yo na taille. Yo pena Saratola nga na télé balati si biso. Batie biso na tapis rouge. To tambo ya otikala. Eh man, taille otikala ya talanga bien, zwanga bien otikala. Ko sesa nga ba jeona to so lela moto ko ba etikali ma. Etikali ma yo bim to pesa nga viona na nzoto. Yo to pesa nga viona na etikali manike. Kilumo yo sali yo doz nga mibali na bimana msepna nga maboko ici la te. Mais yo kindumbo sali za ba mama santa msepna maboko na suki ya mutu futu ba compter ici. Ba finga bato ba yebite ba yeye classe na reta to banda ko na ko tonga ne pas to na ko tonda ne pas docteur Hakim de banda ko fandi la Ken puis andi coach. Le Ken puis na ko fini ba onyoso. Ken puis na coach, Ken puis na ba maître, ba prêtre, ba tout nyonso Ken puis na mutayi baba. O Ken puis na sala et pas Zakari na linga la facile. Place ayebela ba musicien. Tant à côté YouTube, Azaki déjà na ba répertoire ba numéro. Au moins de leke là, ba ya kawana héros yo leke cho mona ba si ba toni. Si ba lo ba 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 yé mission. Ngana lobanga na kena makala musicien nyonso Kinshasa telemela. A telemela quadra. Parce que au petit na ba député, to linga kotanga ba komba ba tumuste parce que ba vie ba koli. Ah oui. YouTube est à place à salité. Na azoba coup de fil à bateau coup taillé ba coup de parce que biso to ba péter projecteur ya pole ya lumière. Ete ya bino bo yebi na bino bangoti. Bo yebi batu oyo bo ya bo yokuta ba koma ba million. Tama na ko tama na chine tubuka ba no singa so mbongo essence. Ba no singa so mbongo ba dendo. Ozaka te. Na so manike ak lobi likambo yo landi manike OK tombo. Manike tolérance ezala. Po bolamu na ngata ya boya ngo nzamba mona likotanga na kabele likole mo. Amata na fande pa de to fande likole mo na mabele e mona. Likole mo na mabele e mona. Ya. Otika ba vitesse ko na R9 lembata. Ya bisondenge le to. Liwa ete. Fleur auto kufa wa internet ou Angelica so kufa ki. Tozonga sikoyo. Hein? Tout ça là, un peu de recul. Angelica Madelena, que ton âme repose en paix. Ozo bota, live, il y a polémique. Moi, il y a place, moi, je vais mettre mon gazo, il y a ma casse, il y a na kisi ya mai. Toi, na siko na mboka kimbangu, il y a na force ma casse. Achola te. Achola. Bisala. Conseil ezali bande konanga basi
bino wana bino ba meke mama bino alobi o na bino ye botika biloba loba mokili ko mabe mokili komi mabe tolérance komi zéro olamba lia na oya te okoya ndenge nini oke forage te otie litungulu te okoya te na olianga moko oya te ovandika bapesi mikolo bakomi tala neti Jaël abebisi actualité tie simbita lobi bêtise alobi bêtise na suka fotoki la bilamba ye mokoamikomisi na liboma longo la bilamba tikali mutaka atikali mutaka to bino botikali te ya bino te tosala ba clash ba guerre ya nga na monde clash yo na longo ngokala nga babenga na telefone yo salaka émission batami na oboma prince hier on a va ina na métro oki na ko chaye pembe le kechu na yo kaneti na ok ta mosusu ezala appel ya Nzambe. Et puis je suis à rencontrer un homme oyo alinga bêtiste. donc dans la benga ko yaka mo métro na yaka métro ya na yati na kazi jo na yaka na kutaye na ndima yepa akitaki so atika nani abi yo buntsele ke chwa bitela yo butele yo takasoba te to na biso bie bozaka na bango liko seringa no to ubeba ok nga ba pesi ba benginga ta muso ezaki appela Nzamba isa ok non yo makambo zo sala yo kenda kolali mais tu as des poulains ko batambola butu et amuto bete sike soir yo kasi nde tofandi boyo kasi na ba ndikate manike internet la libeta na beta ndika ngala beti ndika bino profiter na actualité ngala ke boloko ngala charge spirituelle ngaba wala na ba ndoto na butu nga bureau de komola nga bino bozuna na actualité te ya bino na bobeta na ba ndika ngaba ndike singa kasi na ba poche po mikoso bakango kana ndika okufa bata bandika babuma ibolo le penser Pessi Passi ya Rafine en la regardant elle n'a même pas 40 ans. Ah oui, une belle femme. Une année et demie Abota kuna abota ta la passe wasa mbala mbali kina na bango abote su atiki mona une année ya mbali je sais pas so zamba to moi Yesu Masia mwana na Nzamba atiki lisusu bébé bébé so asa makambo oui mona za une année et demie Rafine atiki bébé tiki mwana Rafine non courage inebe tiki bébé na makambo yo Rafine abota na poto Mwana ukanza kutu ya mikolo mibali wana kanza wana kapta Nzambi na bomoyi Rafine tiki su bébé Nzambi na ngaba ochinda mwana soki na ofeli na nini lobi yena bande kone balingani bakom makangu Nzambi au moins de vie bébaka au moins les conséquences corrigent mieux que les conseils au moins ni ndenge siko yo ti bato okei mais kim otiki kimia te na sima otiki passe les que tu se calme les que tu calme molela non maman nango ko fina botaki ko fin bébé lisusu na bébé tala place okina kimia tele kinangai okina kimia te bébé azala kati so makambo o bébé kuna mama te tata te mutu te mwana 15 ans nda memi bébé na minito social bana bapanzani bana baoyeba na te Rafine place oki ozwa kimia te ozotala kasima ya opesi bana pasi ya boye ndenge nini na mboka batu la condition zo ça va guerre sur les réseaux sociaux en Syrie tout ça va guerre moi ya mita mabete il est ya lelo te bano basara ba ya biso guerre na omoni sikwelo kwango lekechu ozana mwana ya bébé me bolamu na yo na pesanteur epese kate c'est que sali mabe ya ndenge nini Nzamba ndima mwana ana tikala balingi tata bazana zemi bazaka ka lokwa mundele la kisaba ngo baby shower mala kisaba biso mabumu mabe bazonga boye mabe basabwe do bako pardon
appartement numéro 5, c'est ça. Appartement numéro 5, oh maman déjà le bataille, ça n'a pas chambre simple, la chambre la biso simple, la chambre moko ya monene, chambre la biso simple ya ngoyo, chambre la biso simple, tu as la télévision, eza climatisé, climatiseur ya wana, tu as la frigo, mbetu na biso ya ngoyo eza lit à 2 personnes. Totiaka mwa kiti moko awa c'est pour lingi wa mesa ba otiela au table awa c'est pour lingi ba longola kiti oyo yo kaka appartement na biso yango eza propre makasi eza appartement ya $20 par jour donc chambre simple il y a 2 personnes c'est pour lingi boko ta 3 kaka bino parce que espace eza monene tokoki kotia mwa éponge awa na se et puis na tongo bolongoli éponge. Appartement de $20 par jour. Chambre la biso est très propre, est très classe. Maman déjà le lui, pour ça la confiance, vous allez jamais ici. Tout ça que bunda na kaka pona bino, pour la bossa la séjour la bino ya malam. Pour ça la séjour ya malam un appartement na biso. Appartement bidor, bijoux d'or. Et ça la matongé na Irebu A37, où est la chambre simple, tout ça rappelle la chambre salon cuisine. Nous avons 2 chambres salon cuisine. Maman déjà le dit bon confier na biso. Beaucoup à jamais d'ici. Ah, n'y a surtout kitoko. Contactez-nga na numéro eko bimawana. Benga maman bijou ça la réservation à place na yo parce que la place na biso mingi est toujours occupée. Appartement au bozo mona soki lingi comme 2 chambres. Nous avons la porte moko ils a caché to bomba yango. To ko fungola et puis to koti na chambre salon cuisine. Oyo ebimaka chambre simple eza na $20. Soko lingi complet na onyo surtout na tokende na ba $50 chaque jour. Mais maman bijou le biko banga prité benganga osa la réservation à place na yo kozala jamais dessus. À partir ya ba 3 mois tokitisa ba appartement na biso makasi. Appartement ozo mona ya $20. Soko kosala partie ya ba 3 mois 90 jours. Tokozela yo na $15 par jour na appartement oyo. Contactez Maman Bijou Nazawana pour Nabino 24 6 24 heures. Bye. Appartement numéro 7 yango moi véranda awa okotia moi deux kiti moi balcon yango yango appartement numéro 7 à séjour na bino nyonso tout na maboko ya Maman Bijou alobi contacter nga sala réservation appartement oyo okozala jamais dessus awa kiti ya 2 personnes okotia moi kiti ya 2 personnes salon mosusu mpe eza na mopanzi salon yango salon yango bomoni ndenge eza ti kuna tokoki kovanda na bino appartement na biso tu ezali eza mpona bino eza na ba $15 soki oye kowumela tozwaka ngo na $10 appartement numéro 4 yango moto azali numéro 3 moto azali epuis numéro 5 yango wana suka moto azali bai oui appartement numéro 7 appartement numéro 7 na biso yango oyo Maman Bijou alobi biso ande makambo biso ande mosala kwa appartement numéro 7 balobaka chambre simple chambre na biso eza lit à 2 personnes appartement na biso bomoni ndenge eza propre makasi ok appartement oyo na baséjour ya ebele yaka kaka na $15 apamba donc mbongo ebele te kwa otala toilette nango ndenge eza propre bomoni toilette nango avec $15 à Pamba, ce que ça a plus de 3 mois. À partir de 3 mois, on peut ça Maman Bijou kaka $15. Moins de 3 mois, on peut ça $20. Mais kobanga na ote Maman Bijou solara bien quoi. Quand on a un moké ya kanango. Tokozwa appartement numéro 7. Na biso yango. Maman Bijou a bien suka. Ma lit les na kati ya chambre pardon. Benga Maman Bijou ça la réservation à chambre na yo oyo okozala jamais ici appartement numéro 7 ezala na moi na bima libanda na laksabino moi véranda ici kokoki kovanda merci.
surtout, n'oubliez pas de cliquer la cloche de notification qui est juste à côté de abonner pour être notifié à chaque fois que je vais mettre une vidéo sur YouTube. En faisant ce petit geste, vous m'aidez non seulement et aider aussi ma chaîne à grandir. Alors mes abonnés, alors mes loulous, je compte sur vous. À bientôt.